la chaîne qui vous édifie. On comprend que des mois 2019, il y a eu Covid-19. Na bandi mutu mwaso comprendre nga. Mais yete mutasaki des mois 2018. Chaque année ezakana des mois geraka année mobimba spirituellement. O satana plasaka. Lokola satan ça va mini présenter. Yango aza bien organisé dans le monde spirituel. Yango plasaka ba des mois o ba diriger année. Ba yo PC rapport. Marambo nzambe ndasoro bananga. Yango mone zakana ba année mususu eleke la yo. Obité na lekisa ba mais ane eza mabe na niveau sakanate ane o nde lukelanga ba problème siko ane wana ndoko créer ba problème et lukelo ba bitumba ba demo ba salaki musala na ane wana avant ba kende ane musu ekota liango moni bien aimé dans le Seigneur le 31 décembre na minuit et arabata on a na hôtelité yango so on a la place ya mabe o salaki mia somelaki masanga obi kotisa ki yo moko na alliance bandoki sako yeba. Yango moni le 31 poto kota le 1er janvier et à la cana remise et reprise ya l'esprit basalaka de mois zalaki na année otozalaki il faut payer sa rapport na de mois zokota na année mususu ebise na kangaki fulani na bundisaki fulani na kangaki mabota fulani rapport ya yango de mois zokota a continuer kaka na ba dossier wana bakisi na oya ye yango moni makambo eza ko s'empirer nzamba pambola biso tozolanda ngai yango moni makambo eza ko s'empirer tozaki na problème boye mais likambo comme il sous passi tozaki na likambo e olie sila e bakisa makaka pourquoi parce que demo basali remise et reprise na demo azokota pona ane asika apesi rapport ngana bundisi bango na domaine financier ya robota na makamba dibala na makamba nzala na makamba boye ye pa ye asali continuité ya mission et demo atiki abakisi na oya ye mission ayelaki. Yango la deuxième des choses, il faut qu'on l'obéla année pe qu'on l'obéla ba mois. Année toi na 12 mois. Mois nyo soko banda janvier, février, mars, avril, 10 décembre. Et yana ba demo ba dirigeant. Ko rebi singai, au moni nde to ba janvier, janvier za combo a demo. Février za combo a demo. Max ba mois nyo soto tanga 10 décembre. Et ya ba combo ba demo. Demo a janvier, nda simba ka janvier. Nde aye muta contrôler mois ya janvier sikoyo soki abundisi yo ba coopérer na bandoki ya famille ya quartier ya entourage ya ba camarade na yo babandi ko bundiso na janvier yango mona atokoti janvier mususu bitumba wana kaka elanda yo yango pour que to longa yango il faut to sakola pona année yango moni nzamba za ki sage to tanga bible Exode chapitre 12 verset 2 Salah la recherche Israël ba komaki na mois d'avril na mai je crois si je me trompe pas ba komi na fin ya mois avril bazoko ta mois ya mai pour que ba bima l'esclavagisme lokola bazo bima siko nzambe il fallait a changer bango mois donc bazana année mais nzambe a changer bango mois parce que nzamba comprendre que mois o baza o et un mois na bango ya bitumba ngana ko linga tena bandana bango toujours na mois bitumba il faut na bandana bango na mois ya sika yoka nzamba ko zala alpha tena likambo azo omega te yango soki na nyo bandaka na nzambe te yango anesu ke la ke paka mabe soki na bandi yango na nzambe te yeba nyo pe su ke lo bien te nzamba zala ka alpha na likambo aza omega nango. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Nazolanda biso na oyo nzambe alola apambola bino et bonne année pe année malamu pona biso nyonso pe mabota na biso. C'est moi votre humble serviteur le prophète Nabi Orden Kusenda et nzambe na kembo apambola biso nyonso et na pesi lisu nzambe merci na ndenga kabeli biso 2022 oyo pandake ba misu ba koti yango te pandake ba misusu ba moni yango te mais biso nzamba sali biso grâce ya mona année oyo 2022 bandeko bible zolo ba que Dieu fait grâce à ceux qui le et bien aimé dans le Seigneur tant nzamba sali yo grâce na libota bana bomoni année oyo asika eza ngolu te fo kumisa yo tandis que zana ba misu ba mona ki pe année oyo mais ba komi lelo te ba komi pe mukolo ya lelo te ba kufi batiki biso. Mais nzamba batelo depuis le 1er janvier to kota ki année o ti mukolo lelo tango tika nzambe na kembo apambola yo
Et dans un témoignage, on a commencé le 1er janvier à 22h. Dans la salle d'opération, il y a appendicite, l'économie est compliqué à Koufi, à 22h, le 1er janvier 2022. Mais il y a un batelu et Zangolou. Il y a un plus de reconnaissance. Oh, la mouvine de maman, papa, de Gonangozola Nangaï. Kozanga a été sans Zambé, merci. Parce qu'il y a un zanion sur le biso. Sans Zambé, tout ça, autre chose, il y a un kolo à Pambola. Et na kati ya Zamba bien aimé dans le Seigneur, na limina transmettre biso message oyo de la part du Seigneur quand Nzambe alo beli biso likambo. Tokoki ko bomba te makambo Nzamba lo beli biso. Et Seigneur na biso to partager yango parce que za pona peuple ya Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, na zakana habitude janvier nyonso na meka komata Zamba ko bondela ko lelepai na Nzambe ko Nzambe ko pesa ba orientation pona ne asika tokoti. Nzambe kolobela biso ndenge nini tokoki kotambola na ane oyo nga mosali ya Nzambe ndeko na bino prophète Nabi na kati ya Zamba ya Luzizila na retraite ya 7 jours nazalaki nango oyo nakotaki depuis le 3 janvier. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe kolobela ngai concernant likambo oyo biso bana Nzambe to ignorant. Vous savez, na opesa raison na makambo ekomama que l'ignorance tue. Et la Bible dit encore, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Vous savez quoi? Quand biloko monsieur amiketo ignoraka, mais zabiloko oyo et koyiko sunga ba vina bisolo bito sepe la peto za malamu. Na kata retraite na osambela na bandi esprit na ngai e memami pe bandi komitu na ba question. Esprit na nga e sola na ngamoko na bandi komitu na ba question. Pourquoi à chaque fois que tu voulais sika, soit ça va te côté voulait sika. Au moment où tu sala ba veya le 31, tu déclaraka, tu pesa sa dénomination ya année, tu lobake année o eza ne pona nga ko bala, eza ne pona nga ko pambolama, eza ne pona nga ko voyager, ya ko bota, ya ko samba maminene. Mais on remarque bien aimé dans le Seigneur à chaque fois, tu déclaraka eza na be église ba sala Nzambe ba déclarer. Eza biso mo nde to lobaka. Mais pourquoi makambo tolobaka pona bane ya sika tokotaka ekokisa makate? Landanga très bien. Bane uti koleka tu avais aussi dit que anoto sokota oye kozela nga ne aboyi. Anoto sokota kozela nga ne aboyi. Nga batu ba okamwanga. Mais bane wana te sili batu ba kamwe yote. Au contraire bitumbe za ko s'augmenter. Ba problème za ko s'augmenter. Je me suis dit que pourquoi au lieu de vivre bonheur ya makambo tolobaka pona ane, mais biso to vivre contraire ya makambo tolobaka. Que Dieu vous bénisse. Ozandeko o landangai. Combien de fois ça li ba déclaration pour na ba ane? Combien de fois le big ane oyo voulu panga na ngano mata promotion, ngano pambwama, ngano bota, ano vraiment libala na ngai zo salama. Ano vraiment ngano voyager. Ba prophète ba sakoli pe pona yo. Mais pourquoi chaque fois to kota ane asika, to bika kaka ba même problème o to zalaka nango, yango landa biso kana ba ane o to zokota. Ah, tango na omi tuna ba question oyo et Nzambe abandi ko répondre ngai. J'espère que ça ba question pour nga moko te za ba question pour na yo pe ndeko ozolanda ngai. O déclara o lobaba makambo. Que ngai ane nteli na ofifre bonheur. Ngati ane nteli na osoma lupango. Ngati ane nteli na osala boy. Ngati ane nteli maladie au fossile. Ngati ane nteli fona bala, il faut na bota. Mais jusqu'à maintenant, ba problème ngo yo déclaraka fo o pesa ma solution et ça ko s'empirer toujours. On a obanda osambela kotuna Nzambe pourquoi makambo esalamaka le 31 ba veye to gangaka année au 2021 to pesa ngo kombo boy to longwe 2021 année au 2022 to pesa ngo kombo boy ba ne nyonso lekisa to pesa ngo ba kombo année ya pexe année ya victoire année ya ko conquérir année ya boy. Mais pourquoi ba déclaration nyonso to salaka pona ba année ya sika et kokisa makate, mais au contraire tu vivras ba problème na obiso to lobaki Nzamba pambola biso na kati ya vision na Zamba Luzizila tango nazo prier remède ya liboso Nzambe ayo pesa ngai
abina ngai soki makambo bo déclaré ko kisamaka te soki makambo bo sengaka o bolobaka ba prophétie ba pesa bino pona ne ko kisamaka te eloko liboso oyo bino bozangisaka bien aimé dans le Seigneur eza ba problème moko ko za muke mais important kolo koloba na ngai eloko liboso bo ignoraka eza alliance ya makila nzamba pambolo ko bossa na tege ti ozala yo ozala va avant yo te mais yoka ti ozala yo ena batu oyo bazala avant yo oyo bwana bango makila moko mais on comprendre que obotama yo moko to botama na famille mais on comprendre que famille botama et na ba réclamation pe na balie le même makila oyo babanda ko réclamer depuis pa bakoko na bino ke batu ba bonga te na famille batu ba pamba mate ba bala te ba keliboso te ba progresser te ba simate ba zoate ba ko avancer te mais le même makilo ko ta na ba nenyoso ah tant so bosana. Mes frères, maman, makilo yo sana ngo wana. Yango makilo kota na ngo toujours ba ne nyonso. Yango moni no ko eza le même makilo ba réclamaka na famille. Bando ki ba telemelaka. Yango moni e na bitumba moko ya makaso esimba biso lo kwa réclamation makilo ezate. Yango moni bandoki e loko ba réclamaka na vie na biso makasi parce que to na makila na bango. Yango yo kana betero yo kana peso conseil moko ha. Kozaka trop sir na biloko simbate na bakisi po simbate kozaka trop sir be na munorote oyo zalaka nango ngaba ko ngate ba osala ngelo kote nga grand frère na nga manager va kufa na ya ko pese prophétie na yo yebise vie na mona mabeba tio na liste lingo kufa via je bisa ngai ngana kanga nzoto ngaba kongo nde simbanga yoka bible zolo bananga soki nzamba bateli te babateli nyoso ba batela ba osala musala pamba yo zoka ni sa chef de famille na batela kabino yozo kanisa mama na yo abotonda batela yo yozo kanisa tato abotonda batela yo non bible zolo ba ke soki nzamba batelite bateli nyoso ba batela ba osala musala pamba mais problème na biso ezali makilo osana ngo eza makila réclamatif et makilo bandoki ba réclama pour na sacrifier et makilo ba réclama ngo pour na célibat et makilo ba réclama yango pour na bota te yango moni depuis obandi oluka baminganga ti le obotaka te depuis obandi ko sala ba démarche ti le voyage zo ya te depuis obandi ko bunda ti le musala ma mozo simba te ane ona lobaki turo na oza musala ane ona otonga ndaku ane ona osala bo ezo ko kisama te parce que il faut banda d'abord ko briser réclamation à makila nzambo binanga mais makila bitumba oyo yango bokota na nango ka ba nenyo zote. Oh, donc makilo ba bundisaki na 2018. Yango le même makilo na côté na 2019, 2020, 2021. Donc c'est que le même makila wana bituma mo esi les até. Le quoi ba bundisa makila wana ngana nango, c'est que bitumbe continuer kaka. Le Seigneur me disait vous devez changer le sang, vos sangs. Et Seigneur il a bino bo changer makila na biso. Parce que tant que vous changez makila, moi je réclamer makila et si que ça te yango moni mukolo moko Yesu na Luc chapitre 22 verset 20. Bible zolo banini Yesu oyebisa ba yekoli na ye ba vandi ba osala scène Yesu alinga kende. Abisi ba disciple komelo no melela esuka. Pour abo meli 20 veya no melaka lisusu te. Mais le quoi là Yesu a comprendre que non kende na otike la bango charge ya continuité ya mission il faut na changer bango makila o bazana ngo parce que makilo yo et makila ba réclamation ba famille na bango yango moni kota bo mama lo kwa ba bala kate yo pe mo libala yezate combien ba mo bala so mi biloko libala me libala zo kufa nzamba pambola yo combien de fois bosali ba projet na ba démarche makamu na bino me makamu zo simate parce que makila bozo porter za makila combat à chaque fois lingo percer il faut réclamation mo benda yo yango moni Yesu alagi sage comme un maître spirituel habité na okende boete na tika ba disciple boe sinon te ba ko accomplir mission te abisi bango tulo to lia li soli panambisité mais tulo il faut bomber la makila pe bolia nzoto na ngai mama yokanga place olanda ndeko yokanga
aussi l'auto ko changer makila o ya famille na binote ozaka na makila famille mapenzo ozaka na makila famille mampasi ozaka na makila famille matondo bitumbe ko banda toujours ko landa vina yo il faut longwa na makila famille matondo okoma na makila famille ya Yesu et c'est par là bando ka famille na bino bakanga batu babongate boko kalisuko simbote boko kalisuko réclamer ote parce que makilo komi na ngweza su ya bangote ko makila Yesu na ko réclamer makila Yesu. Problème à liboson nzamba penga remède ne quoi zo yoka ngai de la part du Seigneur que je parle. So lingo mona clair to zane bandeli ane et lo liboson vo changer makila na yo. Tant so zo mituna na changer makila ngeli ni yango moni Yesu elle sait ba ye ko lituro to sala sen to zo makila na lipa to zo mela. Apesi bango vina lo bibo zo oyo eza makila na ngabo mela. Alobi c'est le sang de la nouvelle alliance. Merci. Alobi eza makila ya alliance ya sika. C'est que Yesu olingo yebisa bango ke na longo libino na makila ya alliance ya kala. O batata na bino basala ya kindoki. O basala batu ba balakate. O basala batu ba bongakate. O basala batu ba progressakate. Cette fois-ci no pesa bino makila ya nouvelle alliance. O esala ke bo accomplir mission. Na on lo balikolo afia mutu mo azolanda ngai. Soki olongo la makila famille na yo o comprendre ke makamba vine ko fongwama. Soko olongo na kati ya makila ya famille ya botata pe ya bo mama na yo o comprendre que makambe belé na video ke liboso. Si les choses ne marchent pas parce que makila tata na bino réclamera yo yango moni bandoki musu bazala kazo lo baloba ke yaza makila na ngai te loba ke nga mutu te mutu na bota ye parce que bazo réclamer avec facilité pour ça na makila na bango. Soki olinyo bika bola mo nzambe ya solo longola liboso makila famille. Luc chapitre 22 verset 20. Yesu apie ba ye ko le vigno apie ba on ali pa bi o ezanzoto na ngai a comprendre que nzoto so na tiki ba on nzoto makila famille na bango e ko réclamer bango ba bela pa mapo yango moni maladi o etika ka vino te mama depuis bande kende zonga vandi so place moko yo comment mona ngolo ko na ngo camarade na yo maladi yango parce que so mesani na ngo déjà et en normalité il faut changer makila nzoto na yo. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. La deuxième des choses, l'Éternel m'a dit, Abinanga nabi, et l'on mi balé pour batouba vivre bon l'amour. Na bamvula ya sika oto kota na bane ya sika oto kota ndeto pesa ngo ba dénomination ki anu eza ne aboye abi po batu ba bika bolamu na yango il faut ba banda kolobela ka moi nyonso ya ane moi nyonso ya ane nzamba bandi ko expliquer nga na kata vision abi na nga na biomoni ane nyonso ezaka na esprit oyo e contrôlaka ane au moins na 2020 il y a un esprit oyo e contrôlaki 2020 2021 et à peine à démon ou à contrôler qui 2021 yango comprendre pour comprendre que bazaka batu moko te pe ba démon moko te o comprendre que démon en 2019 yé mutaeli biso covid-19 na bandi mutu wazo comprendre nga mais yete mutazaki démon 2018 chaque année ezaka démon a géraka année mobimba spirituellement o satana plasaka lokola satan ça la mini présenté yango aza bien organisé dans le monde spirituel yango plasaka ba démon o ba diriger année ba yo PC rapport marambo nzambe ndasuro banango yango moneza kana ba ne mususu eleke la yo obité na lekisa bande mais ane eza mabe na niveau sakanate ane onde lukelanga ba problème siko ane wana ndokole créer là ba problème et lukelo ba bitumba ba demo ba salaki musala na ane wana avant ba kende ane musu ekota liango moni bien aimé dans le Seigneur le 31 décembre na minuit et arabata olala na hôtel ité yango so olala ki place ya mabe o sala ki miaso melaki masanga obi kotisa ki yo moko na alliance bandoki sako yeba yango moni le 31 poto kota le 1er janvier et à la kana remise et reprise ya l'esprit basalaka de mois azalaki na année otozalaki il faut appeler sa rapport na de mois azokota na année mususu ayebisi na kangaki fulani na bundisaki fulani na kangaki mabota fulani rapport ya yango de mois azokota a continuer kaka na ba dossier wana bakisi na oya ye yango moni makambo eza ko s'empirer nzamba pambola biso tozolanda ngai
yango moni makambo eza ko s'empirer tozaki na problème boye mais likambo comme il sous passi tozaki na likambo olie sila e bakisa makaka pourquoi parce que demo basali remise de prise na demo azokota pona ane asika apesi rapport ngana bundisi bango na domaine financier ya robota na makamba dibala na makamba nzala na makamba boye yepa ye asali continuité ya mission et demo atiki abakisi na oya ye mission ayelaki yango la deuxième des choses il faut qu'on lobela année pe qu'on lobela ba mois année to na 12 mois mois nyonso ko banda janvier février mars avril 10 décembre yana ba demo ba dirigeant yango ko na bisingai au moni nde to lobaka janvier za kombo a demo février za kombo a demo max ba mois nyonso to tanga kati décembre ya ba kombo ba demo a janvier nda simba ka janvier nde aye muta contrôler ka mois ya janvier sikoyo soki abundisi yo ba coopérer na bandoki ya famille ya quartier ya entourage ya ba camarade na yo ba bandiko bundiso na janvier yango mona atokoti janvier mususu bitumba wana kaka elanda yo yango pour que to longa yango il faut to sakola pona année yango moni nzamba za ki sage to tanga bible exode chapitre 12 verset 2 sala la recherche Israël ba komaki na mois d'avril na mai je crois si je me trompe pas ba komi na fin ya mois avril bazoko ta mois ya mai pour que ba bima l'esclavagisme lokola bazo bima siko nzambe il fallait a changer bango mois donc baza na année mais nzambe a changer bango mois parce que nzambe comprendre que mois o baza o et un mois na bango ya bitumba ngana ko linga tena bandana bango toujours na mois bitumba il faut na bandana bango na mois ya sika yoka nzambe ko zala alpha tena likambo azo omega te yango soki na nyo bandaka na nzambe te yango ane suke la gepa ka mabe soki na bandiango na nzambe te yeba ne pe suke lo bien te nzambe zala ka alpha na likambo aza omega nango nzambe zala ka omega pe zala ka alpha mais soki yo associé na likambo nde nzambe akome bandeli pe akoma suka nzambe azalaka suka ya likambo otaze bandeli te yango anefo bandango na nzambe mawana yo muto kotaki ane na komela masanga mawana muto kotaki ane kolala na basi mususu na libanda na ba hotel eza mawa parce que osali alliance na ba esprit o ba bundisa vina yo oh ezalaki ane o lifa ofanda yango nga le premier nyonso le 31 na kata prière le premier tina okota ngo rabo seka manaba pendant que no prière no yoka batu ba obeta bakano batu ba oganga bakoti anasika nzambe obina ngai yango te anasika bakota ngo na nzambe yango na otunu esko kota ka no na nzambe est-ce que makila nzoto de so chanzango makila famille na yo so chanzango famille kota botata no kindoke tonda baloka batu ba progresser te ba ke liboso te famille mobali koto balela yango wana est-ce que makila so chanzango po bitumbe longo. La deuxième des choses, est-ce que tu as déjà parlé de cette année? So solo li déjà dans l'année 2022 yo moko yebi makambu combien mabe komelo na 2021 bitumba ba problème ko lela mais to ko tana sikati mais les mêmes ba mois ezaki na 2021 yango ka esape na mois 8 mais ba demo ba bundisa ki na année wana na janvier yepe janvier ngo ye to kotiti février ye pe to kotati siko yango eloko est important zwa calendrier tchana mabele to sala ba déclaration benga mosala nzambe plus 243 84 43 22 22 5 à la fin to sambela to déclarer to sala ba forte prière na début année oyo zwa calendrier ya 2021 luka calendrier ya 2021 to sala mabonde lipo na calendrier ya 2021 oyo komela kinga na ba année uti ko leka na année oyo komela ngate balobaka proverbe chapitre 18 verset 21 la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Kolabina ngai bolobela année bobanda ko yebisa ba démon so démon janvier comme on est janvier bisa janvier no nyoko lenga na ne wana no nyoko langa te yo février nengo lelise ngai na saki ba avortement na kanga ezemité na progresser te na balaki te na joie kite cette fois-ci na ozwa il faut to pesa ordre na ba démon so ko banda na démon janvier février tina de mois décembre et c'est par là récite pe bola moza la partage na biso yango moni makambo oyo ekomela kiyo ekomelo lisute kaka soki okoti na kata orientation yango moni na ote ya mutu moko na yebisi yo nzambe ayebisi Israël na Exode chapitre 12 verset 2 ce mois ici sera pour vous le premier mois de l'année mais ba comme dans le mois de mai
nzamba comprendre que te moi oyo eza ba mwana bango ya bitumba tikanga na bandana bango moi yasi ya sika moi oyo bandana nzambe za moi ya sika il faut prophétiser likolo nango o changer ba donner ya ba ane nyonso elekela kiyo ane oyo ezali sous bongo te yango pona okende plus loin o comprendre que ane oyo eza ane ya ba problème ya bitumba pe eza ane ya réussite parce que 2022 o remarquer na kata 2022 to mona ba 2007 on a ba 2007 so sangisa ngo plus c'est 6 oh 6 saute ok na chiffre ne batangi si biso spirituellement 6 c'est un chiffre d'homme 666 et un chiffre d'homme parce que bade répéter 3 fois et un chiffre d'homme et ça chiffre mutu ako régner mutu ako kufa mutu ako kota pe na accès pa nzambe pona bonheur à vie na ye yango na teyi mutu moko ta yango na janvier et attends luka nzambe et attends même mana ba aventure te luka nzambe zwa calendrier 2021 somba yango soza nango na ndako tia yango benga to sambela to déclarer pour na année 2021 to effacer janvier février ti décembre ba problème comme la biso si mato bandi ko proclamer makama malamu na 2022 nzamba pamola mutinyo so la ndingai nzamba pamola bande ko HP Media nzamba pamola libota nzambe mobimba na zone dima ke na retraite to zanango nzamba osala pe olongisa biso tika nzamba pamola biso bande ko nyoso balandaki simba loboko na yo na mutema na sambela pona yo Seigneur le Dieu des miracles et le Dieu de toutes possibilités illimitées bikisa muto azala maladie pia solution na muto azala ba problème message oyo édifié et même batu na présence na yo pe epesa batu posa lisu ya kolukelongi na yo musika force nyo sur distraction ezala musika ya peuple na yo na kombo ya Yesu Kristo ano to vivre bonheur succès pe makama malamu malade tika ba via ba santu na yo. Au nom de Jésus de Nazareth, notre vie, merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. HP Media, la chaîne qui vous édifie.